Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, ko zapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love. Après, la délicat, c'est na pesi kaka donc na lobi kaka. Na regretté non, il sait que nous tikana no bavantir. Sur ça la bena bavantir de konangai, oza papa nanga oza koko nangai. Bande ko baso sila, baso kufa. Donc tout royo bozo apena ba précaution, to sauver mboka wana. Et puis délicat ça danger sur na pesa. Kabila. To yokela ki ma wa mboko oye yambiyo nde konangai oza africain. Bayambio ozalaki mpiaka ozalaki mpiaka ozalaki mpiaka ozalaki musufra ninga bonga na sufra na ngai mais mboka o bayambio ezala kuto bayebiso ava travailler bomaka bango beyibaka boye tapo na Rwanda ndeko nanga ozalata na mutema mawatata Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos santo beta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo. Ouais, site babi bomoko mboka donc deux fois tout ah pena ba information à la source ici ba vrai chéri a bien kasi na caméra na sima na moni bena do geno matonda ozo sentir na santé po caméra tel meleki munene so na ba santé médiocre kweya bato batenga milongi et comme mara ba film ba Jean-Louis Renat Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut sabine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement qui ça. Famille au monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Bonjour, bonsoir, on a balandignon sur ya site nabino www.bomokoyamboka.com. Bienvenue nakati ya site nabino, bienvenue bisopeto bienvenue na bandako nabino. Lelo to ye lisusu liboso nabino parce que tozana makambo ya olobela. Lelo to olobela sur actualité, makambo nyonso ezoleka na communauté na biso, makambo nyonso ezoleka na mboka na biso. Voilà pourquoi aujourd'hui na invité qui ba invité na biso beaucoup mon na bango tout à l'heure et na bango to meko solo là sur makambo oyeza koleka lelo na mboka na biso na communauté na biso etc. Voilà, sans plus tarder na kosenga na ba invité na biso se présenter. J'espère que Boyebi Bango déjà très bien. Mais après naba oyo quand même Boyebi Bango te eza malamu mingi ba mekapé ko se présenter pour na toye babango lisusu un peu plus. Voilà, na robanda à ma droite tozana de konabiso ceux qui a kokyo se présenter. Salut. Oh, salut maman. Bonne santé. Santé moi Pepe Lewa. Voilà. Les loto yambio lisu na bomoko mboka est-ce que se présenter pour na balance ba olanda biso ba yeba. OK, merci maman. Ngai comme on a Richard. O ba yebi ngai. Azali moko to bundela mboka na kata Sweda quoi. Donc c'est-à-dire combattant quoi. Donc il y a des belles quoi. Vraiment. Voilà. D'accord, merci. À ma gauche, Tozana Ndeko, salut. Bonjour. Bonne santé. Santé, c'est bon. Voilà. Tout va bien. Tu as déjà boyé bien au bon message. Moi, rappelle quand même, on se présentait.
Ouais, merci pour l'invitation à yo. Comme on a Papi Rock Bampangi, naza combattant na mboko ya Suède. Tobundela mboka ndenge ndeko nanga ucholoba. Voilà, bomoni bango déjà, baza bandeko na biso ba combattant oyo babundela mboka, oyo balala raté, babundela mboka balobela makambo mboka tongo midi pokwa. Donc boyebi bango. Ici kolinga ko vanda wana basubela kiango. Là, on a conscientisé la maman que place à qui wana ezali yamabe. Voilà, donc on éveille et on conscientise. Maintenant, on avance avec des gens qui sont des conscientisés. Okay. Donc les conscientisés maintenant, ils peuvent maintenant trouver des solutions. Yakoloba keno nazonga na masuba wana ou bien na telema na place à malam. Voilà un peu notre définition. Ok, très bien. Voilà tozongi ande kona biso Richard assez sapé marambo ya Rex. Nenye tout un question. So rokyo bakisa nini na marambo ya Rex Kazadi. Nde woza siri sango déjà mais le problème est wana Rex bon azana nzela na yebo ya poni ya ona otoye bisayo soka poni nzela bien pour sauver Congo pour souci na biso ya ngona quoi eza bien mais selon yo aza aokende pour sauver Congo to azokende pour na ba makamune mususu ya yebo non wana to oyeba na don na ndenga bien toyebite voilà mais normalement ndenge tere komi na ba niveau wana tantôt la repère ça y est 30% collabore 50% et 50% tantôt la yébité mais ngana na olobaneka aza mutu aza peuple congolais bande connaît bazo souffrir so azo kende pour sauver Congo gwara die mais so azo kena détruire tout Congo makamma mabe continue kaka eza passe mingi biso to zawana vraiment to hotel melay mais makamma concert à lobby concert les zonga masera min tsango na mutu na yo concert pezo na poto ceux qui changement et ça la mine à Congo rien donc rien tout le monde peut papi tamba à l'écart qui a le bibino ba combattant botika Rex calme aza collaborer aza ninité aye ko bondela ndemboka ne na kati ya mboka mais bino bozotika ya bozo bondela mboka kaka libana na musika bozo loba un vrai combattant aza na souci ya mboka na yefa kita sur place na mboka pour bondela mboka na comme Rex Kaza d'après cet exemplaire. Ouais maman la ngai moni bato la papi tamba bazo loba wana o bazo benga ke babo donc bato yo balingi mbongo ba papi tamba baloba ke ba diaspora papi tamba finga biso ba diaspora na bakaza de wana finga bango tanga za razo bundela komba papi tamba ba zakari ba finga biso tout mais lelo soki bazo loba ke masa ke yikuna bende kwa ke kuna pa bundela mboka na terrain ba yebi ndenge na kelil kuna ba yebi bango na bango ndenge na kelil kuna parce que un combattant lelo soki akeyi kuna o ba yebi bakokanga yo bakoboma yo mais yé accueilli ya moto nga ko loba makambo susu na betala tala te soki ndenge ni soki marketing ayebi relation ni bazana mo comme se no ko loba ke Grace azala ki infiltré ki biso on se comprend infiltré ki biso c'est ko yo kende mboka oyo bazo boma batu bazo kanga banane ba combattant yo keyi batikyo bachala mwana bateremla ki pourquoi yo la ne bachala mwana ba biso quand même approuver batu que OK na okipe okita mboka na ngana obundela mboka eza bien quand même approuver pe batu que obino boloba obino bokanisaka eza bongo te nago répondre nago répondre pe ndeko azo biso makamoko ya bien place wana alobi omoni peut-être pour na koloba mingi te parce que tozali banzambe te tozali pe ba yezu te pour bango nde bazaka quand même ba yebi moi comme les omniscients et tout. Mais biso oyo tozomona ezali mutako kosala par exemple ye moko kaka otali nanu ndenge za boye o étudier na makambo ndenge ezotambola tozana mutu moko boye aboya na ye ba vota ye et pas peuple aboya na ye okota na kati ya gouvernement à travailler bino moko bomona ba bimisela ye bana moko boye balobi non a violer bango Dio Mindongala malgré aza maladie malgré azo souffrir aza na prison nous avons mutu mususu oyo mutu nani oyo mutu bakangaki non c'est qui encore mutu ya UNC wana il y a un monsieur qui a tout simplement dit que Nengeza Boye nous sommes occupés le pays est occupé etc. Il est en prison
Bazui Moutuloko la Chalupa. Chalupa, c'est un monsieur qui est un peu, c'est un blanc en fait. Moutouana balobi na yeke no a usurpaki, ba tient en prison. Na lobi maman, yo Moutou. Deko papier lo baba ngonya sote to mona Gabriel Mokia yo ana za rapulele pulele. Mais Mokia bakanga mbalaboni. Mokia bakanga mbalaboni. Non, maman Mokia, c'est-à-dire quoi? Mokia bakanga mbalebele. Siko quelque part bazo saneti ke semblant. Bazo mona. Ke bakanye le sote. Bazo saneti semblant. Mais batu o bazo kanga chaque jour. O ba yebanité. Mais yango ezo like samana charnier non? On a tué les gens. On a tué les gens, on les a jetés dans la fosse commune. Vraiment. Et puis on a tué les gens de Mukongobi là, on les Et vous croyez que ces gens ils ont un cœur, il y a supporter un combattant ou il menacer la Libanda? Non, il faut passer Bundu dia Congo. On les libère pas. Qu'est-ce qui fait que les loyo yo mutu au finga kabatu au lobaka ba n'importe quoi misina bilili na balaki sinengo zo finga na ni na poto mais batiki yo non tozaka même batu to lobite kendeko aza déjà soki ndenge ndeko lobi que non peut-être moi 20% na ye ou bien moi 30% ou bien moi 40 ou 50 mais constat kaka général il y a ndenge politique ezo Tshisekedi yo tozo ba papa Tshisekedi wana il a été tu ne peux pas entrer dans la 10e rue. Même les gens qui allaient seulement pour qu'ils ne repèrent sa beauté. On n'a pas accepté que ces gens, que les gens aillent de saluer. Donc, vous allez voir, faites un peu, moi, étude par rapport à la démarche, surtout, ceux qui sont vrais combattants, aux obundis régime, on n'a même pas besoin de te... Non, quand même la télévision, non. On te prend à partir de Kinshasa, on vient, on dit par exemple que fille moroboya le big au viola qui est. C'est fini pour toi. Que non fille moroboya. Bah moi fille moroboya combien? On est combien? 11 millions à Kinshasa. Bah fille moroboya ya kitoko to ya mabeto ya mukusi ya mwana, bah ye na ye ba big non, loba ye a violé yo. Tant que fille wana lobi wana, c'est fini pour toi. Donc aux alina kati ya mabusu. Donc yango no moni ndeko ko kende netita la akomi na Kinshasa. Botala sikoyo ba question bazai ko poser, qu'est-ce qu'il répondait? Nous ne sommes pas occupés, le pays n'est pas occupé. Ofinga Kabila. Non, le président Kabila azai ko benga Hippolyte Kanambe et puis ayo comme la place moko batuni babi ke non ndenge zaboye. Est-ce que musique ekozonga? Oui, musique ekozonga ta on a kozonga na kende ko vanda na batu. Est-ce que vous allez déléguer? Non, nous allons déléguer, nous allons moutousogi à, comment on appelle ça? PPK. Mais finalement, le bien que nous sommes biso ba combattants. Alors, le bien que nous politiciens. Et puis, dans le plateau, nous sommes non, biso tozali ba combattants. Et quand on lui dit aux alliés représentants et tout ça, est-ce que Nakati ya poto mbimbawa, représentant ba combattants, na nenge ba ebeli kombawe, nani? O ba tindi ba délégué, nani? Ezali le londe biso tozo meka. Que avec unité wana que biso toko comme la place moko pona kolobanini cette fois-ci to présenter yo par exemple Julia to le bon maman Julia représente les combattants du nord sud est na ouest ya tel mais on n'est pas tous d'accord aussi. On n'est pas tous d'accord na kati ya ici MDC on azolo banabino ce n'est pas tout le monde dans na kati wana so ti bo banda ba combat na bino ti lelo bozana représentateur jusque là tozalaki et tozali serpent à 10 000 têtes. Ok. Vous comprenez? Donc, Neti Rex Wana ne représente rien, je vous dis. Ah bon? Il ne représente rien. Azana Batunaye, Oyo Bazala Pembeni Naye, Kakane Nazolo Banayo, on a vu bien que notre zana CMDC, CMDC Wana, Ngape Nayebi Batumsus na Hollande, na France, na Belgique, Nayebi Batouana. Et puis Batouana pe babundela mboka ndenge biso na Congo moko to salaka awa. Bango pe bazana ba mouvement na bango o ezali neti na Danemark to zana na Congo United ndengwana. Mais ezali te ke ngai na lega ngai na kene na Kinshasa na kende koloba ke non ngai na kokende ko changer makanisi ya Batouana. Non, parce que Batouana ba telemaki te par rapport à ngai. Ba telemaki par rapport il y a souffrance, il y a humiliation.
Yeah, donc c'est ça. Donc ngai ese na poto awa yebisa ngai biso Congo mo to futaka mbongo to keni na ba poto kuna to kende koloba makambo ya Congo to sala ba déplacement to kuta na batu. Yo kanisi ke non eza na mutu moko bona France otinde la obiye ke ya koto. Non. Ici, c'est l'argent de t'assurer au dépenser yango au pays kolobela makambo mboka parce que ozoko s'engager ne loro moko lingi changement na mboka na yo, changement ya peuple na yo, ce n'est pas un homme qui va à Kinshasa à Zumbongo na ye, ayo ça batobi que non, na ye ko kolobala bino que non, ça suffit. Non. Ego suffire ndenge on atendenge ndeko lobi après éradication ya batu ba aventurier nyonso tu wana bazana Congo. Bamende, Baboshab, Kengo, Adondo, Kimbuta et tous ces gens. Après ce temps-là, maintenant les gens peuvent se mettre autour d'une table pour dire maintenant, on dialogue, on peut voir. Les musiciens, Balingi Babeta musique Nabango, Zali, soutenons. Nengende Golobaki, Batouazo soutenir Batouana Bazo Bamituka, Bazo Nyonso, c'était des gens de l'Europe, des États-Unis, du Canada et de l'Australie. Parce que Nambo Galabso Bafuta Batute, aux Zambongo. Voilà un peu. Donc, Togoyo Kananabiso na souka. Mais la minute d'abord. Et Loras, a comment politicien parce que ça là. Oui, c'est ce qu'il a dit. BPK, Bengango, patriote ya Congo. C'est un parti politique. Ce que tu as fait, Boké, tu n'as pas le peuple, mon conjoint, Azali combattant. Non, Wana, Boké, tu as ali combattant. Ndenge na zoloba biso tozali ba combattant yo ebinga na komboni Congo moko no oui babenga biso teke Congo combattant babenga biso Congo moko ezali par rapport à Hollande d'abord ndenge na poto ezo senga ke batu bazala structuré donc il faut bozala mokonzi na bino après à la fin de l'année il faut bokende ko like ça que non voilà to salaki pe assemblée générale et si ka to changer ba konzi tout ça parce qu'on voit que non le mouvement fonctionne. Ils ont fonctionné nango yango wana biso tozali enregistré comme Congo Moko. Mais nous sommes un mouvement de combattants. C'est-à-dire ezande moko na peuple mokonzi. Ezande moko na peuple mokonzi, ezali ndenge moko na Mexico ba idéologie que seni. Non, il y a Rex azalaki nani azalaki na RCK. OK. Azalaka na RCK. Oyo ya papa ndeko belé na niveau ya nini ya libanda kuna ezaki RCK après tango sikoyo bakotani ye bamoni ke idéologie na bango ezandenge mususu donc bango fo basala parti politique. OK. Donc c'est ko basali o ya bango parti politique donc automatiquement ozali susu combattant donc aucun de représenter ba combattant na Kinshasa parce que jusque là ba combattant na nous va choisir mon côté ou qui le représenter. Vraiment, merci, ça c'est bien dit. Ndeko Richard, tomoni ba combattant ba mususu ba komi na bango ko banga komi benga ba combattant. Yo siko ozo lobango ki oza no combattant ozo banga te ke lobi po kino ko wangana tomoni neti bishop e disait lelo donc awanga nyango na mutema moko abi azala ne pe combattant te balatisa yende mais alingi kutu te babenge lisusu combattant donc aboya ngo na mutema moko pe makamu nyosa bando lobana asengi pardon et tout lobi pe to mona ndeko Richard ko le kapete ko senga pardon ko loba o ko azaki ne combattant te et tout. Non maman ngai wana pena donc na ndimite quoi na beta on tolo te mais na ndimé on te passé que bien sûr. Non. Pour l'image éthique là. Ouais. Na limite muto ko faire changer na maman na parce que ndeko ngai batu mamzo le kana kinu ko na ibite bino chobo bien. Mamzo le kana kinu na biso za catastrophe ya. Ezama be ngabana lo blague tena na suka na colère. Soki nzama pesa nga pouvoir mo bona lia kata batu. Mais na ko lia batu pe na boy kinu wana ba dirisa to fona dame bango. Lelo nene mutozo tanga koma figiri sido wana mais eza soki elise soki nane eza buzoba yo kumisa uza mutanzambe yo mutanzambe comment faut kosa bobana yo kombata banini tout so lobby fingi kabila zuli bomba banini tout ça lelo changer donc faut mona côté mogo muto msere ngai baza bato mogo de bazari a corrompi baza corrompi bazoki bolinga bakitaki baluka ba pouvoir
donc bino komi ka bongo muto boy nazali su combattant te bana moko komi kola bomba moko o alie mbongo siko mais maman yo siko yo yebza yo bundelo côté le makama mboka po mboka ne bonga mboka ngona ne bongite muto ngo yo finga ki ozo bundisa azo bomaka ka batuti lelo oyebi lelo ese batu bona bakufi lelo tozolobo na bene batu bona bakufi siko yo solution no suite o lobinga ina longe na ngai on a sengi pardon na muto abomi ser na yo muto azo violer ba ser na yo muto abomi ba ndeko na yo passer na ye passer kutino ye ala kina ko passer kutino mais passer na ye makama moni na prison soki mukolo jo wana kozala na courage lo ba na télévision sero ko ganga mais si o passer makama ya moni wana oye makamba na pede bandeko bono pede yo le rozo senga pardon mais muto nga longoti yo sengi pardon mais quelque part faut mon aga to ke na biso ba gauche droite te ba batu moko ba promettre ba ngelo ko moko boye ou bien azubana azimbongo mais comment mususu wana mutu wa Afrique du Sud wana utalo ba comme nani o journaliste au Afrique du Sud ça arrive a utalo ba ba tilere bango $1 million. Oh ya boyina yi est-ce que azapena ba preuve wana ke batini ma sœur biso ngana yo ezana bilili yemu dalobe $1 million, il y a boyna yi. Mais batu mususu bazui, batong bana. Maman nanga yango moni mundele ayebi biso ba kongole tozali, so ba yelo ka mbongo boye o changer. Dala eza pasi mingi ndeko nanga ye. Mukolo mouvement ne ko longwana kinuko, ba histoire ko lega kuna ebele bana ko lela butuna mai. Mais Bishop Elisa bi a PCP ba verset na Bible que jamais beaucoup ko lobela mokonzi mboko ya zoro diriger mboka mabe, c'est un péché. Maman nako répondre ndeko Bishop Elise oyo d'ailleurs kutu nazopesa mbote soki ya otala émission oyo ndeko Bishop Elise ezali soni mingi vraiment parce que moni mosala nzambe asala masekite na banza nzambe asituaka te donc c'est-à-dire que nzambe azalaka surpris te azalaka surpris te po azali nzambe alelo lobi na lobi kuna soki nzambe wa Bishop Elise aza osambela yaki nzambe moko boye ya oneti ya babala o banzambe balalaka après akokende toilette après aye kozonga ayebisi yo ke no zwelanga mai na mela donc ezali nzambe oyo Bishop Elise aza koteya te voilà le pourquoi même le pourquoi na loba ke non ezalaki na deux éléments oyo batu base bazaki na yango tango basali étude pour na combattre Kabila pouvoir à Kabila il fallait commencer par là. Oui, pourquoi parce que lelo okomona que batu bazali plus na kati ya opium wana ya kosambela wana basala la susute batu sera même ba parents na bangote plus que les pasteurs batu c'est par les pasteurs Kabila Akotaki a expliqué ndengenini donc c'est-à-dire ba tche mouvement mongo boya koloba ke non ba la lisabatu malamu mutoye bate akoki kokende ko déclarer pas mon konzina et même salaire les gens sont incapables à osenga même salaire parce que et logo lobi Bishop Elisa lobi ke no ba finga mo konzité ou bien ba tuna mo konzité parce que c'est ça ba message yango zo mona ke non mutakoki ko tuna pasteur na yete ndengeni ni papa pasteur pourquoi ozui moi si nangai obotolinga moi si pona nini omona mutazolo ba non nzambe mo kwa yebi ndenga osala ba violer moi si na ye ndeko lobi ke non moni ya zamsala nzambe mo kwa yebi donc on a vu combien batuana il y a pas seulement lui vous avez vu ba démonstration ya nani ya Chatumba que je ne ngana kolinga même pas na benge Bishop même à Elisa on a benge sous Bishop te donc ezali pe lisusu na mususu lisusu Bishop mususu oya monaki vision kadima wa koyaki ya kendeke vous voyez eza batu moko boye batu balobake ba mbwa aza mbwa akoti na kata ba meme ozomona akoti na kata ba meme ami bongoli neti kaza na poso ya meme pona banda koliaka moko na kati wana malheureusement pour eux que Chatumba ye nani wana Elise ye kadima ndenge ba bimisi elongi na bango ezalaki bien pe kombe umela ndenge ndeko moko alobaki pona oye ba peke non nani azali nani ezali ndenge ndeko azoloba
mbongo c'est rien ndeko. Mbongo c'est rien. Ba mbongo oyo ba to mobutu bazwaki. Mais tango ngana tangi na Belgique. Tango to kei komona bana na bango na ba Belgique wana. C'est pas des richissimes. Eza bana moko bazo kende pe omona pe ke nozi ake na agence akende ko luka kayu ba kayu nini. Kaka oyo ya kokolopa wana na okombola wana. Ozomona parce que eza ba mbongo ya mabe. Donc ndenge za boy soki chatumba zimbongo wana soki oyo kadima soki nani oyo mulolo parce que comme na yango wana soka zimbongo wana ale yango akie koleka na télévision abosani ke bilili neti oto lo balabino utuni ndeko nango bige no bilili ezanango est-ce que vous vous imaginez que mutu ndengo wana même atana na ndenge ke nonga na za mutu normal est-ce na ko respecter mutu ndengo wana il n'y a pas le respect pour ces gens comme ça. Donc ezali bami nako finga bangote nako loba pe mabe na bangote mais za batu moko boye bayaki ndenge na lobi baza ba mbwa parce que mbwa azala wane ndenge wana même ato beti mbata bisanzi na ye ali arango donc baza batu mo ba mbwa bakotaki na kati ba meme po basala makamba o sala wana mais nous sommes une génération conscientisée. Donc combat la osala ngote poke non na lingina koma mokonzi na Kishasa ou bien na lingina koma nazwa tata na ngana cha koma mokonzi ou bien nazwa tribu na ngai na sala ngo koma bango nde bakonzi kuna te tozo bunda ya liboso pasi ya bandeko ya mibale humiliation na bamboko tozo vanda. Nous sommes reconnus comme la race la plus et la dernière race na monde. On a découvert cela tango tokomi na poto bazolo bage batu mwindu basala kelo mote baza batu pamba na bamboka la bango kuna batongate bazali lokwa bazo vivre kwa banyama bakozo ngisa na forêt soki ezalaka te ke ba colonisateur ba yaka na ba Afrique wana ndelelo bazaka na likolo banzete siko biloko ndenge wana déjà tango kutani na yango on essaye de faire même quelque chose pour changer même ata 1 mètre carré ya Congo et puis tango ba rotuna ke non ndenge za wana nani a changeaka yango olobi par exemple moi historique ezali wana par rapport ya makamoko esalemaki. Donc on n'a pas bandeko ya Kishasa o baza ba miyibi tous ces gens là ba usurpateurs le wa Kabila ba mende ba miyibi tout ça on n'est pas là pour vous remplacer mais tozali wana pona ko sala ke non na kati na biso certainement il y aura des remplaçants ou bazali na ambition politique mais nous notre pression comme étant activiste to la mukakanango to la kanango donc tant on a lali na eviga ke no mende na oswana na ye na kosala tout donc et commis pain quotidien c'est-à-dire voilà ce que nous faisons pour na changer quand même image wana bazwana ngo mutu mwindu congolais BMW donc Beer Music and Woman les lois ont suscité donc puis binzambi koko sakabatu ko violer ko zemi sakabana batu et tout ça on essaye de cadrer ça donc je pense que ça c'est notre combat on va changer ça to s'appelle vraiment makasi balandina biso ya 3w.bomokoyamboka.com bomoni bande kona biso nde ba s'exprimer kitoko makasi donc ba bombi eloko te ba s'expliquer vraiment bien pour tout le monde ba msusu peut-être ezaraka koloba o tourner vraiment ba question boye azoko kate mais boyo ki bande kona biso donc to sentir vraiment que na Congo moko ezana batu bazana mitu oyo bazako bayebi eloko quand même bazo sala donc eza vraiment bien et puis na invité pe batu mususu o bakenda pe ba réunion Congo moko te vraiment boya bino mongo boyo ki donc moyen na commenter belezate il faut beau participer na ba réunion ya Congo moko vraiment ezana avenir moko malamu tozo chuter tozo kende ko suki sa émission ya biso mukolo lelo mais moi question moko peut-être Yasu Kapoto Sukisa Ndeko Richard. Vraiment. Quand même, combat c'est bien, bozo bunda et tout. Mais Kabila, to éviter ben, peut-être au longwa. Ce qui est longwe, mutu nini quand même bozo cible, bo monique, yé mutu peut-être à qui ko remplacer Kabila na pouvoir na Mikolo Zoya. Maman na batu a combattre mayele na Congo bazana bon. Batomayele bazango ebele
mais na minute mutu oyo vraiment peuple congolais auto tchaki motema comme peut auto tcha motema au peut auto soutenir micro nyonso eza papa Tshisekedi. Mais papa Tshisekedi côté moko tozomona azocha bana na ye na berere belé. Il faut akende au biti. Atika ba je, atika ba ventir, atika ba black wana osala wana. Peuple congolais lingi. Les loso de kono ba situation yo tanto za pona ba ventir na bango. Parce que vote na ya sala ki to vote sala ki mutu no sala ki semana ganaki asira ki biso ko pouvoir. Mais ti lelo yo pouvoir azu yangoti. Faute nani alors? Mais faute mon frère ndeko na to lobawa biso to sa ba politicien. Biso sur to so bunda passer mboko na biso qui n'est bien. Il y a des politiciens comme papa qui se dit wana ba diomi ndongala lelo ba kangaye. Mais opposant mon côté, les lois de la Dieu me bima. Or que c'est un crâne ce type-là. Vous savez pas? Dieu me il soutenait beaucoup Etienne Tshisekedi. Mais na comprendre raté, vanda Dieu me il est en train de souffrir là-bas. Papa Etienne il soit yo quand pas azali, tout tika va ventir. Aux père na biso, la seule personne au peuple congolais à contact le na mboko na biso pour le moment, ezayo. Donc jusque-là, vous soutenez toujours vos derrière, mais au sein de tika va ventir. Oui, soit ça là on va ventir tika parce que asira peuple congolais qui a va pouvoir boula la pongia ba bébé et tous autres makambo tout banine tout ça jusqu'à maintenant rien. Mais les autres sont bani ma dialogue. Ba dialogue wana zokende. Soki ko boutir ndelo ko bien. Ya mona lo baka tika va ventir. Pour ya touro yo soka sale qui a raté, bien esimbité, bien kabila continuer vraiment excusez ngai ezali ko manquete ngabana sula kutene fara na obete vraiment assez na seng excuse tout royo ce que simbité na ko manquer et puis peuple congolais ko manquer ninga zaona ako daita na mabanga. Ah bon? Donc souci na ngana opesa donc yé ameka ko solola na ba politicien mususu ba meka ko za solution ya mboka wana ce qui dialogue ko simba bravo. Ceux qui va voter et simba, bravo. Mais n'a pas voté au sympathie. Donc, na yo pe oyebina nte. Mais n'a pas yebite po bango dans la nino wana. Oui oui. Mais au tikeli suko bango, mais bango suko bazo e keka boye. Mais bo continuer au tikela bango, bo mona te ke ya mona suko yo. Ezaka désordre ezaka na kati bino pe bozo e bana bino pe lote donc bo tikela bango. Po yo bi yo za politicien te itali ne bango. Non, yé musala na politique. Biso su to komi tozo bunna mboka tozo to bunna be makenga politique mais toza penda na makambu ya pondenge bango bazati po Etienne Tshisekedi yebi bureau ni na ko kende mutu ni na ko toucher niveau ni na ko mata ba ko yamba par rapport na ngai vous comprenez biso na mboka na biso awa masa na ngasa wana yebi to kota na ba bureau oh ministre de wane to kendaka mais bango ba yebi ba constitution ya monde aux États-Unis, banini à cause d'une audience accueillie, à expliquer ma mamboka. Mais comment qu'on va en haut? Pas quand me pourquoi? Bino batuboye parce que pour ni na koka ngo te bino batubo ko expliquer biso parce que bino batuboza derrière il faut to comprendre c'est quoi pour ni nazaro kokate mais boza toujours jusque là boza toujours un espoir que Tshisekedi yé mutu nani à côté qu'on remplacer Joseph Kabila jusque là. Mais maman ya on a zolo balo mo de tere segede na suki bena vote solo ya voix normal na zolo bala marché ba monter suki bena ba chepena ba sexy solo vote ya solo ba créo fraudité muta ko battre jona zate na mboga muta zate mais à sa stratégie. Mais là qui n'est moi na quand même Félix Tomoni a su relève quand même ça et revenu. Kasi makambo Tshisekedi peut-être trop salaté tout mon année azo kota azo kende bambo kebele azo sala voilà. Mais na lobi na yo avant ba vote ane sala mwana na ya zalaka lokola zana délégué ya lokola ministre des affaires étrangères na kata IDPS. Ye mutasala makambo ya négociation tout à l'extérieur. Vous comprenez mwana na. Mais les autres qui perdent na kota mai mwana na ye bulote ngana ko benga ngobongo. Aïe, mosalate parce que ceux qui perdent le lot à jouer na pas vote parce que hier muta solo la kana bato diriger ka monde hier Félix wana et tiens hier muta ya tozala na ya wana souhaite donc papa tiki mwana a collaborer na bango et tout IDPS eza na ba fonction il y a za lokola ministre affaires étrangères na IDPS
Et ce sont Félix Etienne. Tshisekedi azalo kwa ministre affaires étrangères IDPS. Donc yemuto atretaka makamu ya étranger. Pour na IDPS. Vous comprenez? Ce qui le père na yazo kota mai, ya solo la kabiende. Ngana zolo na benga wa solo la kabiende. Donc yango dozo senga bango turo batika ba fanti. Ba travail so comme moni bango kokate, ba mususu baza wana basala to ba diomi ba bima ba nini, bazana metu, ba travailler, ba meka ko sauver mboko wana quoi. Biso doza derrière bango. Merci beaucoup Ndeko Richard, to kepa Ndeko Rock, to yo ki même question zongelio, to yo ki Ndeko Richard Ndalobi. Donc on a à comprendre jusque là, Aza toujours un espoir pour notre Tshisekedi mais moi ba aventure n'engé selon ena lobby a me ko bongisa mais jusque là espoir eza et pas papa Tshisekedi yo lobby ne. Mais bon, moni biso tozali na libanda, merci d'abord pour na liloba. Toza na libanda awa, tozo décider les bateaux ba na Kinshasa te. Donc oyebi ke biso d'abord un bandima biso te to voter. Bo bateau ba votaki Jean-Pierre Bemba na 2006. Lelo amikangisa donc basala e ba jeu ba tient na prison. Ba ye voter sous Etienne Tshisekedi na 2011. Nous avons dit que nous avons toujours vote na bango pa Kabila te. Bon, mais si ko biso toko kozala ko combattre batu wana te, batu ba na Kinshasa parce que ba monde bazo vivre makamu na Kinshasa vraiment. Na l'air biso to vante osa l'émission wa. Ba miso bazo boma bango kuna. Do ba monde bazo yeba pa bien ba sentir nzala nyoso tuwa. Yango wana biso awa na libanda to sangisaki makanisi na biso na ba vote wana ya bandeko ya Kinshasa. Donc jusque là soki lelo tozo benga Kabila kaza usurpateur. C'est parce qu'il a usurpé ni mandat. Il y a d'abord il y a Kabila et il y en a puis il y a Tshisekedi quoi. Alors aujourd'hui tellement que Jean-Pierre Bemba yemo ko loba que non j'ai accepté l'inacceptable. C'est pourquoi il est là-bas emprisonné. Tshisekedi qui jusque-là, ils ont montré qu'ils ont résisté. Il y a un moment où on compte sur ce papa-là, malgré qu'il a 80 ans ou tout ça. Ils ont compté que non, bon, biso, tous les gars, sonzo. Sonzo, c'est-à-dire, au moment où Mundela le bigé, Mundela ko ela obulmo wa bigé non nengeza ba Congolais ba lobaka na bango kaka. Ba lobaka na bango kaka après au mona ba changer na bango. Tellement que biso peto yebi ke balobaka ke no biso to lobaka kaka. Yango na biso peto lobi ke no pour na pas comprendre que to lobaka kaka te. Ti na cimetière. Tshisekedi ozala kaka reconnu président. Oh. Ouais, na niveau na biso. OK. C'est-à-dire que tellement que ba votailler. Mais mandat ne pèse aussi là. Ouais, mais non, mandat il faut exercer ça. Mandat c'est quoi? Mandat zali que no ba pesi au mandat au vandi au sali au prêter serment prêter serment non wana est-ce que ezalaki officialité ezalaki nango ezalaki pona ko lakisa ke andimité que ba gagner et ezalaki normal eza jeu moko basalaki c'est normal mais jusque là nous biso tozoyeba ke non Tshisekedi mutaganyaki ba élection ndenge ndeko lobiam jamais même yo toloba Julia soki lelo bache yo na Kabila o zomona Kabila wana soki kaka ovandi na Congo wana balobi ke no Julia tata na ye avandaka mama na ye avandaka makamyo surtout o battre Kabila wana siko parce que batu bazali susute balingi na bango te batu bazoboya na bango babi ke no teto boyi na biso to souffrir trop donc une fois mutu moko abimi ya Congolais solo bache vraiment l'élection solo babi mutu moko tricherie ezala te ba compter on est au contact na poto wa nani na ba internet na nyonso direct ozo battre Kabila voilà nazo ipso vérité maintenant siko Tshisekedi qui a gagné les élections il reste président jusqu'à ce que ba changer président mususu mais président ya Kombo oui ya Kombo te jusqu'à ce que ba changer président mususu ba tia peut-être mutu mususu ozala voter loyalement et puis sans tricherie ou tout ça donc que nous va reconnaître que nous sans voilà donc jusque là Tshisekedi reste le président ceux qui battent le président mususu ont gagné ba élection on a dit to reconnaître au biso to reconnaître à Kabila te donc Tshisekedi ouais parce que lui il a volé les élections des autres non un tricheur so gagné un tricheur na classe mais de gros solo ba kiazana ba aventure mais bon reconnaître quand même mais c'est ça kasi problème c'est ça les aventures là c'est là où nous sommes maintenant l'aventure on est oiseau bazali que
place il y a ba erreur peut-être pas kobenga ngo aventure ba erreur ozo salema na kati ya Tshisekedi ezali entre autres ba biloko neti ba dialogue wana ba biloko nyonso tu wana neti kelelo ba bimeli koto lobi bazongi boye bazoye ba pena place ya komi situé te yango wana mais sinon te on le reconnaît qu'il a gagné les élections ozomona c'est le président élu mais qui n'a pas il n'a pas exercé. Mais bon, on a dit que soit comme il peut président, ni bolo ba moi ba erreur ne salama. Enge peye salama. Mais erreur wana siko fallait que tout le monde yango sur place parce que jusque là na nous o lo bageno boxer wana na kobeta au continuer na ringa betio. Vous comprenez? Jusque là on l'a pas vu en exercice. Tshisekedi to moni était au travail. Donc moi to jugé exactement passe. Mais erreur zo salema na kati diaspora ezali que na diaspora kakate ezali par rapport ya ba makambo mususu ezo salema tozo boule to lobi bon est-ce que moyen ezali bakende boye soki bakie boye et salemi ke mbeba moko salemi kuna nde erreur ngo wana donc bino ba mona meso bo linga ne bo mona non biso to problème na biso zali balo ba vaut mieux prévenir que guérir bino bo moni déjà que asali erreur tant nga zape na pouvoir nga sala ngo pekara mais boza toujours na mais le monsieur il est bloqué catégorie le problème aussi c'est ça c'est celui-là. Donc problème tout ça nango ezali ni mutu oyo alingia sala bolamu ya Congo bapekisa ka kasala nozomona soko lingi ka ko sala bolamu ya Congo ba kopekisa yo on a des exemples tout ça un exemple à Lumumba asala ini on l'a tué musée Laurent Désiré Kabila 2-3 ans kaka bongisi on l'a tué tout ça un exemple ya nani ya nini ya Diomi Ndongala il essaye pas bâtir na prison. Donc tout celui qui veut faire quelque chose de bien à pays wana bâti à côté. Il y a de côté, il y a un moni Tshisekedi wana, les gens ils ont toujours quand même bazo boulé quand même qui perd wana ako ça là quelque chose peut-être parce que ce moni ennemi na yo azo pekisa mutu mususu apusa na pembeni na yo. Donc c'est-à-dire que mutu wana akoza na quelque chose à malama zolinga memela ko yango moni tango to moni ennemi moko ya bundisaka Tshisekedi yeka na Tshisekedi toujours yeka non Tshisekedi dango legate donc c'est là où on comprend que non ce papa il peut avoir quelque chose ya malama zolinga tika mais nga na pesa peut-être message na été so ezama loba so oui yango pe nga na peso moi message parce que tomi déjà asuka na moni régie déjà ça libiso signe ma mo lobeze belé mais prochainement to ko inviter bino lisusu to continuer toujours ma solo message pour que merci d'abord pour Noyamba biso nengo invité biso to sepelipe ezalaki peut-être tous aina ba problème pe moi mingi na kata mboko yo mais ce qu'on explique aux gens c'est qu'on veut que Batoubaï Barak non ce que nous faisons nous le faisons pas pour nous peut-être pour la progéniture na biso mais toujours senga na ba peuple congolais ba yango malam d'abord un Congo moko ezali mouvement association sans but lucratif donc ezali tozwa mbongo te na l'état to mi supportaka biso moko na mbongo na biso ya mutoki na biso yango wana nde monaka to meka to s'organiser to za quand même batu je pense na pesi quand même la définition par rapport ya combat la biso ma yango nde tozo pesa message tellement que za na association ebele te osala ka makambo na kati ya mboka oyo yango tozo senga que le 27 juin oyo toza na stade Sorgen. Voilà, na stade Sorgen tozala wana na bandeko nyonso tu ya ba congolais ba oyo ba betaka bale oyo nyonso tu abetaka bale ya congolais baya to sala ba équipe bino ba mama bozala ni na nzango na kange bo choisissaka donc ba mama ba ozana ba pona nzango donc ba mama ba ozala ba nzango donc ba mama nyonso tu ba mama oyo ozala chrétienne ozala hindus ezala oza soki wara oza soki nini nyonso tu boya po Congo moko ezali mouvement religieux te ezali séparé séparera batute tozali mouvement moko zo sangisa ba congolais nyonso tu na noyau donc jour wana ba papa to robeta bale ba mama sope bosili ki bobeta pe bale ba sapato eza nango et puis en plus e ozana ba sprint ba elo oneti ba course wana moi eloko ya kolakisa na bana na biso pona kolakisa ke no tolingi mboka na biso le 30 juin to meka to expliquer ezali festival o azana moi eloko na par exemple
il y a aussi la publicité ou bien logo moko boy tozala libanda donc tozo banda ngo à partir il y a 11h si ba poko tozala wana. OK. Mais bon, donc après cela tozala na mayanga ni moko boy ou tozala plus politique et si ka toko pesa pe ba trophée et pas ba jeune surtout ba zui na ba chaîne oh ils quand même collègue ça on va faire ça donc pour biso les gens ils vont voter pour na topé ça quand même ba trophée ya collègue ça que non nous sommes unis nous sommes une force donc to sangana biso surtout to kozala na youth bro na salle na local ya youth bro conférence kozala wana débat ba politicien au union surtout non wana siko kozala au mois de juillet. Le 27 ezali festival wana tozali banda. Mais au mois de juillet wana date ozala deuxième semaine donc ezali je crois le 13 deuxième samedi donc tozana youth bro wana tozala na ba politicien nyonso tout toyeba ba politicien UDPS à Pareco est-ce que ceux qui ba représentant Pareco bazalaka ba ya tosangana toyeba sikoyo la Suède par rapport à la situation au Congo ezokanisa nini donc bao bazala pe balinga basala politique baya tosangana et puis toyeba bomoko oyo neti tozali na kati ya mboka ndenge tosanganaka. Je pense d'ailleurs soko tali pe bien Congo moko ezali presque nani na bomoko mboka pe na kati vraiment c'est une même image ya kosala ke noto sangana tozala unis pour qu'on fasse une force. Donc essayons de faire un peu une différence par rapport à la diaspora. En Suède, on essaye de reconstruire nos mœurs. Quoi, dans le sens où, moi, je le 30 jours à indépendance. Le 30 est tombé mardi. Est tombé mardi, c'est pourquoi tu tiens le 27. Comme ça, bah, tu vas aller, tous c'est des travailleurs. Ah, ceux qui, ok, musalate dans les week-end, c'est bien. Donc, week-end, wanande tolobi. Donc, Zali, tozo bengango spécial 30 juin, mais Zali le 27. Ok. Donc, c'est bien. On comprend, c'est que vraiment. Donc, bandeko bozanga vraiment te boya kolobate que tozali ba inina yo tosoki nini ozala so ozali mutape perdre. Vous allez conscientiser. Notre combat, c'est d'abord l'éveil et la conscientisation. Ce qui ont tapé perdre au télémine si kamabe, tu éveiller nous que non, na place au télémine on a perdre des oboma congolais. Si manango, tango yomo s'éveiller au lobby na comprendre que tous ayo oboma congolais, nde oyesiko ko kanisa siko te na kene na nzela nini pona na bongisa mboka na ngai. Awa ezepa na bisote to yeba yango malamu. Awa ba mindele basala ba kota ba bongisa pona bana na bango. Donc et puis binomo bozoe ba makambo leka. Il n'y a pas longtemps tu annonça ki makambo wana kolobake il y a ici cette fois-ci et comme une stratégie mo kolobake non na hôpital bazali na moyen ya ko traiter batu ou bien ya roboma bango. Donc ils le msumba msusu tokolo bayango so ibo invité biso to meka to expliquer batu avec des preuves oyo bango moko ba suédois ba komaki yango pe ba lobi yango makambo wana ezo bomisa batu belé donc peuple congolais milengele yango moni to lobi sus éveil to milengele tango zo ke na hôpital makoki koleksa yo mbeka Matondi. Vraiment, merci beaucoup Ndeko. Je sais pas, na 2 secondes, moi va dédicace au couple ça vraiment va tomber. Dédicace na biso zali d'abord un Kabila tika koboma ba congolais. Donc oyaki na mboka wana okutaki biso tozo vivre tozo souffrir Mobutu abomi biso mingi. To souffrir mingi. Tango to monaki mzee Kabila yaki tokanisa inetike tozui nini libiki batu yo Kabila oye lisusu ozo bebisa biso koboma donc voilà dédicace nangai yango wana merci dédicace merci beaucoup toke Ndeko Richard Toromina Suka moi Liloba Suka et puis soza pina moi ba dédicace à opesa poto sur cette émission. OK merci maman loba na lobaka na kosenga na ba congolais comme toujours neto lobaka tout c'est la karaté que no ba bomi batu et dégâts moko sala mikuna banine po bana kuluka ke boya ka ba réunion to sala ndenge ni za bienti donc senga na bino vraiment to sala ka réunion chaque samedi na bef boya ka to sang saka makani c'est parce que biso to silisi ma yelité
makanisi pe suki bana biso te bino bato zali bana bako yape botie makanisi to travailler ensemble pour to sauver mboka wana quoi donc na yango wana je crois bien boyo kangai malamu to zela rabino tango nyonso soit les bienvenus c'est ça voilà après après na pesi dédicace na ngana pesi kaka donc na lobi kaka na regretter non isekeli nanu tikana no baventure sokozo sala bana baventure ndeko na ngai oza papa na ngai oza koko na ngai bandeko bazosila bazokufa donc turo yo bozwa pena ba précaution to sauver mboka wana et puis délégué à danger sur na opesa Kabila to yokelaki mawa mboka oyo yambi yo ndeko na ngai oza africain ba yambi yo ozalaki mpiaka ozalaki mpiaka osombola ozalaki mpiaka ozalaki musufra ninga ponga na sufra na ngai mais mboka o ba yambi yo ezala kuto ba yebiso ava travailler bomaka bango beyibaka boye tapo na Rwanda ndeko nanga kozala tana mutema mawatata ya 30 ata 30% ozoboma ba Congolais boye bato ba peso vie okanaki kotambola so na limousine to tambola limousine ndeko nanga ba mende wana bazokosa yo ngako to don na pire esprit so kinga yimoko yo Kabila loko so veme ba mende so ki bana na juillet pena na kwe moko boye na kotambose mabe kwa mais nzambe ni yo sa yebini to loba mais faut travailler ponzama yaka ayaka te ya sala yo mutu fo sala mais senga na nzamba peso nguya wana do so za mayele area yango meka ko changer longwano na malembe tikela ba kolomboka pouvoir pour travailler merci. Merci beaucoup Tokomi vraiment nasuka na remercier bandeko nangai ndeko Richard merci beaucoup vraiment merci beaucoup ndeko Papiroc merci beaucoup bolobi malamu makasi vraiment nabiso nakati ya bomoko mboka to sepeli vraiment to bando yamba bino de temps en temps po boloba makambo bozo bimisa o eza vraiment kitoko makasi bino nyonso nakati ya Congo moko il faut boyaka participer to bundela biso nyonso to za uni to bundela mboka na biso donc voilà to mina suka na pesi batu nyonso mboto bazota la biso balance na biso nyonso ba cha internaute ya www.bomokoyamboka.com votre site préféré na pesi bino mbote sans oublier notre chief Momo Digital mbote na yo na balance na biso nyonso merci et au revoir. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love. Après na pesi délicat na ngana pesi kaka donc na lobi kaka na regretter non isekeli nanu tikana no baventure sokozo sala bana baventure ndeko na ngai oza papa na ngai oza koko na ngai bandeko bazosila bazokufa donc turo yo bozwa pena ba précaution to sauver mboka wana et puis délégué à danger sur na opesa Kabila to yokelaki mawa mboka oyo yambi yo ndeko na ngai oza africain ba yambi yo ozalaki mpiaka ozalaki mpiaka osombola ozalaki mpiaka ozalaki musufra ninga ponga na sufra na ngai mais mboka o ba yambi yo ezala kuto ba yebiso ava travailler bomaka bango beyibaka boye tapo na Rwanda ndeko nanga kozala tana mutema mawatata Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos santo beta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo Digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo. Ouais, site babi bomoko mboka donc deux fois tout pena ba information na source ici ba vrai chéri a bien kasi na caméra na sima na moni bena do geno matonda ozo sentir na santé po caméra telmeleki munene so na ba santé médiocre kweya bato batenga milongi eko mara ba film ba Jean-Louis Renat Ban Afrique,
bana monde entier du nouveau bolukaki yangoyo bana poto porte sima bakani bedi batu tout liboso bomoko ya mboka kaka na souci opesa bino loka malamu oza na Suède wana Belgique wana Angola wana Maroc wana Tunisie wana Ngwanzu mais pour na kotala événement ya Kisasa famille omona kala o matanga CDT lelo ya raté o anniversaire amona ti le montage ici la raté yaka awa kaka na bomoko ya mboka kipa makasi na Kinshasa pour na satisfaire bino pour na plaisir na bino bomoko ya mboka bakisi wana flat wana boutique d'habillement ozana galerie na yo ozana salon de coiffure ozana auberge na yo en tout cas prix promotionnel les alliés contactez bomoko ya mboka Kinshasa Suède Belgique kaka na numéro na biso